Osangwe susu bosengeli koyeba ete botamboli boko bonene bongisami uta mokolo mwa lobi mozali koya wape pai bai opposition pe bai majorité bakotambola na ntina ya koboya na motema moko mikano ya bazuzi ya cour constitutionnelle nzokande ongambo ya majorité bango bazali penza kopesa maboko na mikano ya bazuzi ya cour constitutionnelle pe bazali kopesa lisusu lokumu pe maboko na masolo ya bana mboka tolanda. Bandeko ya opposition pe ya majorité balengeli mokolo mwa lobi mozali koya botamboli bonko monene. Tina ya botamboli bwango bozali po ya kotalisa bosenga bwa bango. Po ya bayi opposition baboyi na motema moko mokano ya bazuzi ya cour constitutionnelle oyo ebisaki ete tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique mwana mboka Joseph Kabila Kabonge akovanda oyebonga ya ye ya bokambi kino maponami makosalema okati ya ekolo njokande ongambo ya majorité présidentielle bango basepeli na ezalela wana pe basepeli na mikano miye bazuzi ya cour constitutionnelle bazwaki na yango oesengo motema bakotambola mokolo mwa lobi mozali koya epa esusu bosengeli koyeba ete bandeko ya majorité présidentielle basepeli lisusu na likanisi ya dialogue national tope masolo ya bana mboka talatina balobi bakotika soko mokete botamboli mwa bango kino mokolo mwa tukumi sato ya sanza tozali na yango zambi bakotalisa pe esengo ya bango motema po ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique nzokande na ngambo ya opposition masomana mazali se pamba tozali kolikia ete botamboli bwango bokosalema na kimia eloko ya moto ekobunga te eloko moko te ya mabe ekokoma kati na engumba mokonzi Kinshasa. Mwana mboka Zombi Fabrice tolandi na yo mikano miye mizwami bino ngambo bakopesa kama boko na tata mokonzi ekolo bolobite bokotambola elongo na bayi opposition zambi baboyi mikano ya bazuzi ya cour constitutionnelle. Non madame, moi je pense que na mboka ezalaka toujours na mibeko ya mboka oyo alekaka likolo ya mibeko ya mboka azalaka te. Cour constitutionnelle ezali esika oyo mibeko mwa biso ba Congo esuki. Donc oyo akoki kotelemela mibeko ya cour constitutionnelle, moi je pense que azali congolais te. Et puis azali moto oyo alingi Congo te. Pourquoi na le bien azali congolais te puis alingi Congo te pamba te. Mibeko na biso buku na biso ya mibeko oyo biso nyonso tozo kotelemela butu moi itongo pokwa. Na kati ya buku na biso ya mibeko ekomi makambo pona nini bino bolingi kaka kotelemela oyo bino bomoni ezali intérêt na bino personnel bolingi te peuple congolais ou ngambo wa biso baeto tozo ko sunga tata mokonzi ya mboka tozala pe na droit na biso te na kati wana parce que article oyo bango bazo kotelemela lelo ezali article oyo babakisi yango te lobi awa babakisi article wana te article wana ezalaki wuta kala depuis ko basala buku ya mibeko wana tangu bino botelemeli oyo ya bino article cour constitutionnelle pe etangi mibeko epesi bino eyano siko bino bokotelemela yango etake banani pamba te soki bango pe lobi eke tata mokonzi nzambe asungi bango bakomi esika oyo Joseph Kabila azali comme ezali rêve na bango bayeba ete cour constitutionnelle wana ekozala kaka be ndenge wana ekozala moko te Zombi Fabrice bako tia bato mosusu ya sika te bako kotambwisa yango ekozala bobele pona nini te Joseph Kabila a créé bato ya ye ya sika acha wana azuka kobeba magistrat oyo batangaka uta tata mokonzi Mobutu nde baza esika wana pamba te ayebi ete azali maboko pembe azali na likambo moko te na aucun peuple congolais. Joseph Kabila boyi kotika pouvoir te. Joseph Kabila lobite ka kozana pouvoir uta tikino seko.
Joseph Kabila azokotala oyo nini mibeko na biso République démocratique du Congo elobi. Kasi bazuzi ya cour constitutionnelle ba pesi penza ndelo te bisika bietata mokonda sengeli kosuka basengela ko pesa ndelo. Madame ndelo na bango ezali kino tango biso tokosala maponomi na kati ya mokolo nini yango nde mama la lika. Mokolo oyo tokosala maponomi ezali mokolo oyo seni a ko recevoir biloko nyonso. Soki seni a recevoir biloko nyonso ete tata mokonzi premier ministre asungi seni apesi ba moyen oyo seni azana ngo besoin seni ekosala maponomi tangu seni ekosala maponomi tata mokonzi mboka oyo akoya madame comment vous expliquer bozo kolinga tata mokonzi mboka asala oyo ezali posa na bino nani oyo a remplacer yeti jusque là bakoki ko remplacer na Sénat Zambi mibeko tezi te. Est-ce que buku na bisu ya mibeko elobi ndenge wana elobi bongo na esika nini elobi ndenge wana elobi bongo mona mboko kokyo tuna nga mitune te mitune non na ko tuna parce que yo za mopande sango mitune eza ngapi ya yo pesa sango madame il faut oyeba makambo zo pesa la sango ngai pe tango na temi liboso na yo na yebi o ni nazo koloba tango ngai na ye awa na ye parce que naza na matière na mutu na ngai buku na bisu ya mibeko ekopesa soki na epai ya tata mokonzi ya seni ya Sénat soki eke notre chef de l'État azali malade ou azali te na en cas d'absence balobi na lopoto kasi yaza nanu na makasi manda ekomi pe na suka yaza nanu na makasi manda ekomi na suka to na mois de décembre manda ekomi na suka to boite mais otozo koloba siko tozolanda ne mibeko wana ya buku oyo bino boko tambolaka nango mibeko likondi ezo kokamba République démocratique du Congo ndesiko biso pe to komikola ndaka bembe ba majorité bozikisi yango mwa moke bo violer tozikisi comment madame est-ce que nani oyo keiko bakisa article 70 nani keiko bakisa yango ezalaka déjà wutakala ezalaka ndenge wana bande kona biso opposition oyo ngana kuiko senga na bango ezali ete bayeba que Joseph Kabila il était voté par un certain nombre ya ba peuple congolais, plus de 8 millions congolais. Moi mboka zombi oyo ba votaka ye bayebete Joseph Kabila pe na côté oye azali na ba peuple congolais oyo bazo ko soutenir ye bango pe bazali na ba peuple na bango oyo bazo kola na makanisi na bango bayebete Congo zali ya moto te Congo za ya bango te Congo za ya biso te Congo zali Congo biso nyonso tokoleka na Congo kotikala obe Congo tokozongela yo sima mokambi wakala ya funa tope moponami wa funa mona mboka Francis Kalombo a tindaki mokanda po ya koloba ete azaeli susu na lisanga ya politique ebengami PPRD alobaki yango na mokanda ya komelaki mokambi molandi ya PPRD mona mboka Henri Mova Sakani wa pepai alobite akopesa lisusu maboko na tata mokonzi wa ekolo ya Congo démocratique te mona mboka Joseph Kabila Kabonge mwana mboka touti kolanda elongo na yo ndeko Francis Kalombo akabwani na elisanga ya PPRD alobi te akopesa esu maboko na Joseph Kabila Kabonge te. Est-ce que yendeko Francis Kalombo tilo razaka na mokonja mboka ça fait 3 ans ou 4 ans et que ndeko Francis Kalombo azaka susu na biso te asala mobembo kasi akozaka susu na biso te azalaki caméléon esi achanja couleur kala mokanda wana ya komi ezalaka mokanda o biso tolobaka ngo na lingala na biso bayange pese elengi mais Francis Kalombo na biso azalaka lisusu te Francis Kalombo ata komeli Mova Sakani notre secrétaire général ya PPRD soki Francis Kalombo komeli mokanda ekosala ata mokie te ya pasi na kati ya bayi parti PPRD parce que bayebete wutakala déjà Francis Kalombo azalaka susu na PPRD te wana ezali sentiment de kosala ye mais ne ko Francis Kalombo ayeba ete na mokili kozala traître ezali mabe ndeti no moni moninga na biso Fabrice akotraye biso kulu ekangie makasi akomi na hôpital pamba te ko banda likambo ezali malamu madame
kasi sukisa likambo oyo bandi mwana mboka tokozongela osima mwa tango bayilisanga ya ASV Club basangisaki bapandisango moko mwa lelo po ya kotalisa ntina ya etumbulo ye CAF silaki kopesa bango wapepai babetisaki mobeti ndembo yoko oyo azalaki na ino te po ya kobeta masanomana tongo mokonzi Kinshasa po ya kotondola malamu ntina ya etumbu basili bongo kozwa onzela ya CAF. Biso vita tozali club munene lelo tozali éliminé par règlement pour na ba erreur salami na administration ezala ya biso et administration ya fédération. Il faut to assumer lelo ezali place ya kosala kolobate keno ezali faute ya mututel ezali mutu eza ko individualiser batu biso tozali équipe tobeta compétition erreur salamaki erreur wana biso moko tokotala na comité na biso ba oyo bakozwa mbano na bango. Donc on peut pas laisser passer comme ça biso lelo toko justifier te tosi tozanga ki couper awa pour na règlement to sala ki aller match aller 2-2 match retour 3-3. Donc CAF ezali net ba entité na biso te oye komona erreur e bandi ko kende pembeni ya règlement. Comme il y a une faute, nous sommes frappés. C'est notre erreur. Derrière ezala abiso, ezala erreur pour la fédération. Mais toi assimé comme bas Congolais, toi assimé comme bas sportif. Il faut battre bas à l'esprit à fair play. Osango esusu bosengeli ko simba pe koyeba ete banko ye ekolo Congo bazali bongo kondongwa na ekolo Roumanie njokande batindeli biso penza boko ya bakombo ya beti ndembo bazali ko beta kuna ezali bongo mwana mboka Kudimba na Isama pe Zakwani Tizar Lomamisa Bompunga Puku Magoma Mabwati Makambu pe Mumbele Ndombe mwana mboka Zombi Fabrice ozali pe moko okokumisaka masano ya ndembo Vita Club azwaki forfait a kotisaki joueur oyo asengelaki na ino kobeta te okoki kobani na bokuse penza. Non, na mokuse nga na kukolobete ngai nazali moko ya Vita Club parce que ezali club na ngai o nga na lingaka mingi na kukoloba clairement omoni oyo azali président na biso ya Yambo o babengi général Tango Amise auti si koloba yango état que un sportif tozali toujours kozwa yango normal parce que ezali erreur oyo esalami na kati ya ba konzi na biso to ba dirigeant na biso na yango esika wana biso to koloba kaka te na ba oyo batikali ba mekaka impe kotala na administration na bango malamu soki ete joueur azali na mbeba to problème na kati ya FIFA to CAF bayebaka ete koluka ndenge nini ya kotia joueur wana pembeni ya mboete to banda kozwaka ba forfait ya lolenge boye sali biso pasi pamba te to yebaki ete Vita na ngongo to bandaki kokende vraiment pour na to frapper mais comme mibeko nde pesi ndingisa wana moyeto lo bezalite ezali lolenge moko pe mibeko ya République Démocratique du Congo cour constitutionnelle elobi ete mokonzi tata mokonzi ya mboka ya biso akotika kaka kiti wana tikino moraplacier akoya to respecter pe mibeko wana ndenge moko tango fort a respecter mibeko oyo kafe pesie ya solo mwana mboka bandeko ya ajo kaka pe bakozala lobi na botamboli ya mokoma lobi biso tokozala ndenge ebengamaki pa ya bakambi ya biso oyo ngambo ya biso oyo tolingi na biso kasi ezate ke botumbola batu bobwaka mabanga po ekoma bayi opposition de basali majorité etikala soki mokete mokolo moko kobwakela opposition mabanga biso nde tokosenga na bandeko ba opposition ke batambola marche pacifique bazala na marche bayeba ete soki tobuki oyo tobebisi lelo lobi tokozwa yango lisusu te donc ba protéger même bango ba dirigeant ya oyo batali ba opposant bayebisa tina nini oyo bazoko marché epai ya ba ndimi na bango bayebisa na bango te ke ndenge tozokende boye il faut kopanza kobuka soko panza obuki policier akotia maboko tango policier atia maboko olobio d'état taila biso likambo oyo donc ngai na kopesa conseil na bandeko nanga ba jeunesse
congolaise bakinois et surtout soki solo ndeko bokoyoka oyo baweli pouvoir bazokoloba na bino bokende mbe bozala nde na kimia pamba te bakinois tolingi ete tolongwa na image ya désordre tolongwa na image ya kuluna donc veut dire eleka na kimia ngai mpo na ngai na koloba kata tata nzambe na simoki mbangu azala likolo ya peuple congolais oyo akotambola mokolo oyo ezokoya totondi oyo botondi mwana mboka